FB International, Fiston Bassende, agence de fret maritime pour Paris en France, à destination de Kinshasa RDC. Tous vos colis, envoi express, envoi normal, conteneurs et autres. Confiance Nabisso na FB International, Fiston Bassende, en région parisienne, au 40 rue Jean Rossard, 77 380 Comble-la-Ville, en France. Contact, composé le plus 33 7 67 90 77 07. Et à Kinshasa RDC, votre contact au 72 avenue Maringa, commune de Kassavubu, référence à Sosa Chaba. Téléphone plus 243 89 89 11 402. Le fret maritime. Ezali Mosala ya FB International. Fiston Bassende. Allez vite, vite, mais alors très vite chez FB International. Fiston Bassende. Qui salona, qui salona. Tikangana bwaka misonanga ikolo esika lobiko ekota papa sinanga na yebisa moto te ata na bampiaka na kota bonganga te bipepe mbonge na simba kaka konzima na yebi lisungi ya moto ezande vanite ata eumeli na zozela tunanga ona yebi epai na yesu nde lobiko nanga ye ezali pinsoli nanga un jour akopangusango loboko na litama un jour akolongolango babota ya motema un jour akokabusango nateli ye motema nakoyoka soni te soki nakomi na suka ngai nabelela kombo na yesu nde makasi na ngai kombo na yesu nde lobiko na ngai aye aye nakotika yo te mosika na yo ngai nakoka te naza lokola mwana sosoe na malili ya mvula na batama wapie naye nasiya mapapu na yo nayetola moto ya nzoto na yo yaya nakotika te ngai nakotika yo te mosika na yo ngai nakoka te naza lokola mwana sosoe na malili ya mvula na batama wapie naye nasiya mapapu na yo nayetola moto ya nzoto na yo yaya nanga kokabulanga na yesu tena kolinga te moto moko aya kopekisanga na salela yesu esengo na ngai eza na yesu makasi na ngai eza na ye elikya na ngai eza na ye sekure na ngai eza na yo assurance na ngai eza na yo oh maya bomboye eza na yo nyonso na ngai eza na yo yesu oh ata bapasi na minyoko ngai nakotika yo te ata kozanga na ma Sankolo, merci parce qu'aujourd'hui c'est le premier jour. Tozo Kende à cause de la foi.
et allemand organisé par le département des femmes. Ils ont dirigé Maman Annie Pedro. Nega tozo kaloyembo Yesu ndeko na bolingo. Donc tozo ketote ya Yesu Masia Nazareth. Wazande kwa bolingo. Pour que bato apesa ye bomo ina bango. Et pour bazwa kabula moi c'est na moi été mais ba hérité aussi royaume des cieux. Pour yemoko ndeko na bolingo Yesu Masia Nazareth. Nous croyons à ça, il est avec nous. Et alors qu'il est temps pour le monde, c'est ce que nous vivons, parce que c'est un Dieu qui a promis et qui réalise aussi pour sa gloire. Soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth, le Dieu vivant et véritable, le Dieu de ma foi. Soyez bénis, prophète. Il n'y a pas beaucoup à rajouter, juste dire comme papa a dit, on va continuer la mission, travailler pour le royaume, parce que c'est à ça qu'il nous appelle et c'est la raison de notre existence. Et nous croyons qu'aujourd'hui sera un jour historique et que tous ceux qui seront là seront bénis et que Christ sera glorifié car seul lui mérite la gloire au siècle des siècles. Amen. Soyez bénis. Merci. Il te couvrira de ce plume et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Gloire au Seigneur. apelisa muna na yo kolo azana posa na yo moyegebene Yesu Kristo wa Nazareth apelisa kamwinda kati na bato abengi yo ozala pembeni na ye. Haleluya. Moninga apelisa muna na yo moninga apelisa mwinda na yo mosusu alanda yo moninga pelisa mwinda na yo mosusu alanda yo moninga pelisa mwinda na yo moninga pelisa mwinda na yo mosusu alanda yo moninga pelisa mwinda na yo mosusu alanda yo alanda yo moninga yakani epai na yo yende nkolo na yo moninga yakani epai na ye yende nkolo na yo moninga yakani epai na ye moninga yakani epai na ye yende nkolo na yo moninga yakani epai na yo yende nkolo na yo alanda yo olo yeso yo butunda mo najela kende kimo bikisi moninga pelisa ndale
Yesu alanda yo. Alléluia. Angela yende kimobikisi. Oninga belisa mwitana yo. Masia lingi ngai mingi tikana yembela ense moyo akufela kingai na ekolosi na ede na zwilo biko masia lingi ngai mingi tikana yembela ense moyo. Nzambe nasali mokili nini nzambe na ngai na kimi Kinshasa makambu na yabe awa na poto makambu. Nzambe nazongi suna mboko yo biloko ekei bakoli ekei ngai bakoli na ngai siko na zonga Kinshasa eloko nini nzambe. Papa na ngai likamni da bakosi mais likamni bozolela yo mona nzela osanga na mboko yo. Mais benga na sanga na mboko nga fina nga makambu na makambu nini lisusu dadi na yaki poto na kimi bapasi Kinshasa bana poto basungi nga bakabeli nga babiloko ndenge na ndenge bacongélateur batelevizio oyo basokolaka bilamba wana bakabeli ngai bamemi nga na agence moko balobi otie lelo ekomi lelo yaya natiki biloko nabenga na Kinshasa ekomi tokoma place balakisaki biso kuna agence yango ezalaka agence te lupango ya bato naya mpe kozongela bango awa nakuti baza te. Soko yesika il faut se renseigner malamu po ba escroquer ote. Omoni na France mobimba Europe oyo surtout na Île-de-France agence ezakaka moko. Nzambe biloko ekei deja solo kaka wana eza ba agence te agence eza moko ezali FB International. FB International. Donc FB International cela veut dire Fiston Basende. FB International Fiston Basende. Soko tie biloko na FB International yebaka yango soko tie biloko na yo lala pongisa na mutema kokita. Pourquoi? Parce que okozwa biloko no ya kokoka biloko nyonso basoka eloko moko te ya mutu soko tie dadi beskoke yo FB International yango awa siko biloko esekei atolakisi nga FB International yango nakosuka wapi? Nzambe na ngai pourquoi makambo ezolanda biloko esekei tala erne komona FB International. Nzambe na ngai mutuka na cheki ekei ngai komi tokisama te mbala nsima bakoeskoke su te. Omoni FB International yango ramassage yango moko kati tomona biloko ekei deja na ekomona FB International na beta. Omoni FB International yango dadi besko pour rien. FB International eza agence oyo ya si batindaka mpe bato basaka nini bazwaka. FB International eza kaka na Congo Kinshasa kaka te sikoyo ebakisi mpe bavoyage ya Angola. Lelo mpe bato bazotia meme espèce awa na France bato bazwi na Angola ebongo mpona biso to mpe baye nyonso baza mpe na mbongo alingi atinda. FB International aza agence oyo aza na solution ya bamabota mpe ya mabi ya bato. Na FB International transfert ya mbongo mpe salamaka soki otie na 12h30 12h31 moto azwi adresse eza se moko na Congo mpo moto azwa mbongo. Même na Angola soki opesi mbongo awa na France ndeko na azwi aparti ya Angola apesi kaka nimero na ye nimero moto akozwa babengi azwi mbongo sans problème. Mosala Nzambe évangéliste ekosi na ninga tuna yo boye ezala moto aza na mutuka ezala moto oyo asombi eloko nyonso oyo aza nango posa dadilité ya kanda na kata FB International ezala mituka totindaka ezala bameuble biloko ya ndako totindaka ozomona awa bangungulu bakoni ya ndenge na ndenge etindamaka bacuisine électrique totindaka bajouer ya bana ekendaka
boni bato mosusu batiaka biloko na bango oyo nyonso balingi ekendaka bapake ya mai ekendaka bato mosusu wana azokende Congo aboyi na ye kosala bamai asali provision na ye soki atie deja va totindaka mpe ekendaka mituka bameuble bacongélateur babafle bainstrument nyonso ekendaka yango namoni biloko ya ndenge na ndenge awa po FB International nandimi nasali erreur kobanda lelo vi na ngai kotinda biloko na Angola na Kinshasa nakobanda kosalela agence FB International kuna totindaka mpe tozwaka epai ya Fiston Basende otelemela FB International façon nakopakolela ye akozapa